Mbote na biso, mbote na pesi bino ba mbote. Vidéo na seli yango exclusivement pour na tolobe la vie avec la participation de Papi Gen ndenge zalaka parce que vidéo oyo vraiment et salamina à la demande ya batebele. Boebingai na monde musical na salaka ba vidéo te. Mais batebele vraiment basengi ba bi Google à travers la chaîne YouTube tolobe la vie, il y a Papi Gen. Ça biso na contexte et la situation, il y a fait rigola. Bon, ngai ça m'intéressait pas. Mais na yotala mais du coup azape moi na biso. Moi na biso mais pourquoi pas tolobe la quand même et ko interpeller pe bandeko mususu bayeba. Qu'est-ce qui se passait na ndeko na biso leki na biso, muninga na biso fait rigola, chair de poule. Alors na kati ya vidéo yonde bokolanda makambo ebele vraiment makambo ebele na yebi ke ko choquer bato ebele. Je ne suis rien pour rien. Donc vidéo yo eza demande ya bato basengi yango. Bandeko ebele bakomelinga ba message ebele na messenger. Nga muna pesa bino information ke fait rigola bakangi ye. Na yego mona ngona mbote actualité. Et ils ont fait des copies-collées dans ma kambo na komaki. Je fais une analyse simple pour vous expliquer bateau quand même ma kamunini, qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Mais na moni en actualité CD na mbote soki mbote CD.D na moni basali ba copier-coller ma kambo na komaki. Donc voilà na développé yelo mogote. C'était juste une information na pesa bateau, voilà ma kambo yo et komeli ndeko na biso faire gola. Alors, na ko sala moi lombango parce que ezali vraiment vidéo moko en bref. Donc ezali vidéo moko en bref. Yango naza ko sala la bino pona mega ko expliquer bino likambo nini eye li faire gola. Mena ko sepela vidéo oyo. To émission yo ezala vraiment explicative. Na mega ko expliquer bino moi makambo ebele. Makambo ebele eza hyper important, makambo ebele. Frère Gola, c'est quelqu'un de doux, hein? Alors vraiment te, azara vraiment na problème na bato ebele te, non plus na ba combattant. Na kansi concert moko Frère Gola salaki nango na la cigale kala mingi te. Tango ba combattant bazwaki ba mesure, Frère Gola via son site internet officiel a mi retiraki alobike akobeta lisusu concert wanate parce que ba combattant ba telemeli yango ce sont ses frères à éviter polémique pe dispute pe affrontement na ba combattant ezalaki geste moko à saluer soki lelo na yeko lobela makambo ya faire gola c'est parce que geste oya salaki ezalaki geste moko louable et à saluer que faire gola alongoli libaya ye moko alobi ke concert wana ya Sigal akobeta yango lisusu na kanti batu mingi bazali au courant ya makambo o elekaki l'année passée pour na concert ya faire gola nambano oyo ba combattant ba salaki. Alors bandeko bokomi mingi bolimbisanga vraiment natangi bandeko mingi te. Bandeko mingi vraiment natangi bino te bolimbisanga parce que plus de 52 messages na okotanga ngote. Ata naza le lecteur le plus rapide au monde. Ou yatanga ba message nyonso ya mokili na 1 seconde na okokate. Na sengi bino bolimbisi na ozwa temps na kotanga ngo. Boyebiki à part musala na salaka. Na zape na musala na nga musu na salaka oye kotela nga mbongo. Donc na koyi ko mitiga kaka te kotanga ba message na bino ko salaka be mission, je dois aussi aller chercher de l'argent pour nourrir ma famille. Alors pour na bande mission na pesi bino mbote, na pesi bino bambote mingi bande konanga ba imboka. Alors je vous salue chers compatriotes, chers amis, chers collègues. Alors pour commencer dans cette vidéo, moi je vais essayer un peu de vous expliquer tout ce qui se passait ou tout ce qui était arrivé à Frère Gola, chair de poule. Alors, Frère Gola avait un contrat, voilà, il y a chaud, na Guinée Malabo. Contrat wana ezalaki en date, il y a le 10 et le 11. Donc le 11 c'est samedi ici. Alors, Frère Gola le 3 juin, il y a mois oyo. Avec staff naye, il y a plus de dizaines de personnes. Bazaki déjà na billet na bango Air France.
ba instrument na bango ba guitare makambo ebele baza ko se préparer pour ba kene na Guinée pour ba kene représenter show na bango oyo bazalaki nango. Alors arrivé à l'aéroport d'Orly, Ferregola ba interpellé na police d'immigration. Balobi ke azali na Interpol depuis le 22 février 2021. Donc, avant a droit à Robima, or il y a territoire français. Alors, ils ont fait appel à la police territoriale. Parce que la police territoriale, normalement, aux a droit, il y a un avocat privé ou d'office. Parce que un OPJ, c'est-à-dire un officier de police judiciaire, a yo interrogatoire pour ba merakoye ba si réellement Ferregola ezali yo to ezali yo te. Ba merakoye sala yo explication, il y a arrestation na yo. Donc ça c'était le 3 juin à 16h. Il y a mois oyo tozali à juin. Donc il y a à peu près une semaine passée. Alors bandeko accompagné Ferregola na Guinée, ba mona que ça sert à rien. Moutou ya très koufi, donc ba wagon oeza na sima, et ko avancer te. Donc ba rembourser ki bango billet, ya vol na bango, donc vol ezalaki annulé pour na bango. Alors tandis que ba musicien o bazala na Kinshasa, déjà ba yaki même avion na groupe ya héritier Wata na Guinée, parce que ba banego zela ferré pour ba présenter show na bango. Alors Namoni bandeko ebele bazali ko tatabana. C'est-à-dire les gens commencent à donner des explications à des choses qui sont vraiment très complexes. Makambo bayebi mutuna makolote. Lisolo ya fere so yebi mutuna makolote ko betate. Parce que aza déjà na niveau ya juridiction, niveau moko oyo batu mingi tan ba kolanda vidéo tina suka ba ko regretter. Alors il faut ça là très attention si vous en avez information vraie ou ça la vidéo sur Ferregola. Il faut que ça la très attention. N'a pas toujours que Nazaraga à 100% n'a pas information vraie et approuvée. Oh le loso qui oye au porter une plainte n'a présenté au document et information origine authenticité nango. Bon monake na kozala maboko polele. Donc na pesa ka ba information à lokutate, na lokoti na fulute, na lokoti na sobete na pesa ka ba information vrai. Bandeko ça fait un bail Ferregola kendara so Kinshasa te. Na ngasi bo mona ba video mingi to be mission mingi le kana Kinshasa o fere. Ezaka be mission préparée déjà. J'avais une mission à préparer, et va dans un laboratoire, un jour reporter, baleki si on a TV, bimil rôle émission moko ya sika. Mais à des fois ça on émission à sikate. Ça fait un bail faire à Kenara sous Kinshasa te. Est-ce que faire azala qui conscient que un jour ceux qui a mis quitter territoire français, ba ko interpeller to azala qui sûreté. Ça c'est une question qui nécessite une réponse. Parce que interpellation y a fait salami les 3. Les 5 faire à l'équipe devant un juge d'instruction, c'est-à-dire bazouzi oyo bakata kalikam. Alors problème ya Ferregola ezali nini? Bolimbisanga ya ona bagi bolimbisanga nazo tchola ndeko na ngate leki na ngaite mais bolimbisanga. Na kwa koyebisa bino parce que tuza baboti. Ego koyela pe yo, ego koyela pe nga, ego koyela pe mutu mususu. Tuza baboti biso nyonso likambo ya fere et salinga y passe ngai tango nazoki information na muta musika te na mutu ya kati na ye to vandaki na ye tozo mela moi café tozo solo la ba détail nyonso ba makamu nyonso. Vous comprenez? En dehors koute awana na yebi déjà vie à faire. Moi je connais la vie de faire. C'est quelqu'un nga na tchake vraiment na le roi le baraza Jésus de nuance alingi bana mingi mais na tchake vraiment na kan botatate depuis longtemps yebi moko. Ferregola na tchaka ye na ngambo ya botatate. Vous comprenez? Na tchaka faire vraiment mingi na ngambo ya botatate.
Frère Gola, azali père de famille. Azana bana belé, plus de dizaines des enfants. Mais na bana wana aboti bango pe na basi ebele. Vous comprenez? Na bana wana aboti bango na basi ebele. Frère Gola amenaka vie moko familial. C'est-à-dire maman na ye, maman leki na ye, bandeko na ye, bango nyonso c'est sa famille. Avara na bango nyonso. Na bana na ye, bana musu abotaka liboso, bana mususu, bana nyonso, bazalaka epai na ye. Mais en 2015, tout le monde a vu une vidéo moko ezo circulé, soit disant que moi na moko ya fere, ayaki, kosenga tata na ye fere, nzela, ke pa ya bakoko, esika ya kovanda, na makoki ya kolia, ya malonge ezali te, abanda kovanda, a bénéficier ba droit ya mwana nyonso, avanda kananda ko ya fere. Et tout le monde a vu politique moko elekaki wana entre bakoko, ba maman leki na ye moko papa, asalaki refus ya ko accepter que mwana wana oya ye ya mwasi, abotana danseuse moko boye à l'époque, mwana wana kota na ndako ya fere. Et mwana wana lalaki libanda pendant une semaine. Noko na ye aza journaliste, aza na chaîne YouTube na ye na kini alobi oh, mais niesi na nga azo souffrir boyenenge nini. Vaut mieux lokwa nga aza na chaîne na ngai ya télé, na lexa niesi na nga a s'expliquer makamu nini ezoleka entre ye na tata na ye. Alors niesi wana tanga lekaki na TV, batu bandimaki te ke mutu akoki kosala makambo ya ndenge wana ezali fere, epesaki baboti nyonso pasi na motema. Après fere pona kozonga na raison, akondima ces dernières mwana na ye akota na kati ya ndako. Mwana wana akotaki na kati ya ndako, azongelaki étude na ye na 5e des humanités, pe azwaki diplôme d'état na ye. Ayebisi papa lokwa nga nazwi diplôme d'état, memanga na poto. Papa na lobi solo na nga masolo mosusu, me ko mekaka ko beta li solo ya poto te. Mwana akomi ko yaba répétition ya fere Gola, ya ko batama. Asali association na ye. A créé pe plateforme na ye moko na kombo ya tata. Pour du coup, mwana il faut bénéficier kombo ya tata na yo, kombo na ye Gola. Moi batu abi kobanga te. Au nom de ton père to obimisilo visa, okenemi kili megoye bisa tata na yo te. Fere avandaga boye na poto, ayoka o mwana za na Grèce. A silika lokola boma moto. En fin de compte, mwana esi akomi na poto. Mwana lelo akoli komone Davina Gola. Mwana esi akoli akomi grande fille déjà 23 ans. Mwana pe aboya na ye mindondo ya okenovanda pa tata na poto. Aluka abwaka bangunda na ye, asala ba makambo na ye pe makambo simba, akoma na ndako na ye moko. Asala pe ba formation na ye. Alors, kota l'ingérence ya fere vis-à-vis ya bana na ye, komona ke y a un souci. Fere Gola en dehors ya bana o ya bota na Kinshasa. Na ba danseuse, na ba copine na ye ya kala. Fere Gola n'aime pas de femmes noires. Na ebisa bino ke mission ego choquer bino Bola ta sentir na mokaba. Fere Gola déteste toute femme noire. Ya lingaka basi ya michola oyo batelangwa mindele to bandibu. Wana ezali catégorie to goût ya Fere Gola. Mais ce qui est bizarre, na ba copine o Fere Gola so na poto awa. Avant na bango pe ndengwana te abota aka na bango. Pe basi yango abota na bango baza basi moko stable te mentalement, moralement baza stable te. Baza basi moko boya ba masolo, oya yibaka mituka, oya tekaka pimbo, oyo nde wana catégorie Fere Gola alingaka. Et au salaire Fere Gola, au bout de 10 ans, oyo vraiment qui a vendu na poto, pour avandi sa pena ba masolo na ye, Fere Gola a eu 5 enfants, ya bana ya pembe ya ba meti na ba différentes mamans. Vous comprenez? Après Ngonga Moko Fere Gola, le papa ne se voit pas.
donc ba comportement wana oyo zomona kaka esala peke Koffi Olomide akoma kolala na hotel alongwa na ndako alia donc ekosimbaka te papa moko azalaka ya mosusu 3 mois na bana e 2 ans amonanaka na ye te awa elekaka te na poto awa esimbaka te wana ya ba mode de vie na bino na Kinshasa ye kosalaki mwana moko ya fere akendaka koporte plainte sur kozanga komitia ya botata na kati ya libota bo mbila azwaki yango ba interpellaka ye alobiki aza star awi ovande siga moko te ye business na ye il faut beaucoup de voyages mais azonga te po avanisa mwana basolola atuna mais pona nini yo à ton âge on reporter papa plainte na bureau de police tant fera ya abenda mwana matoi mwa bambata tindika ye fere gola kenda na ye mwana azongi lisu na même bureau de police abi voilà na ebisa bino ke père na ngaza irresponsable avant na parler te azora soin na bisote auti ko ya agresser ngai tala ba rouge na zana ona matama c'est mon père qui m'a fait ceci et batindi mwana en hôpital médecin a confirmé que c'est agression alors ba yebisi mwana so a ko déposer plainte et mwana wana à travers maman na ye oyo bakabwani déjà na fere o fere so boyebita zalaki na procès na mwasi na ye moko ya mundibu na niveau ya tribunal de grande instance ya Bobini procès on est salaki plus ou moins 2 ans pour la divorce et maman wana on a zolo bana kotanga kombo te pour na battre l'intimité na ye yende mwana na ye apporter qui peut faire première plainte deuxième plainte a été portée pour agression normalement c'est normal papa pa ko benda mwana matoi mais ceux qui bomoni ezo comme na niveau ya ba tribunal c'est que maman c'est-à-dire maman ya mwana nde mutazo pousser mwana na niveau wana alors et au salake faire gola banda bimana ndako wana a changer adresse ite mukanda na ye permis na ye makamu nyonso azalaka nango ezaka na adresse wana procureur de la République a tindeli fere na 2021 na mois de mars batindeli premier courrier à se présenter na niveau ya tribunal telle date courrier na tangi komi ba ebi ke fere ninga kenda awozonga te fere atanga lettre wana te ni mwana abenga papa na aloba non papa t'as un courrier ici courrier lobi boye mwana sala ngote donc ezola kisake mama na ye na sima azo tindika mwana na makambo ya mabe na mois de septembre 2021 batindeli ferie deuxième courrier à se présenter devant un juge d'instruction na tribunal de grande instance ya Bobini Fere Gola à se présenter à Kendate soi-disant à mona courrier wanate. Vous comprenez? Après baye koyebisa ye na batu oyo bayebi bana na ye pour ma solo et komaki kotambola que Fere Gola yo ba interpella yo déjà 2 fois de suite na niveau ya tribunal de grande instance ya Bobini. Tu t'es pas rendu là-bas. Alors Fere Monique Makambango eza sérieux siko akomi au courant ya makambo oyo e komeliye. Pour en faire azui avocat moko. Avocat alandela. Source ya bakurie wana po bayeba ezalaki nini. Avocat komeli procureur de la République que soki na date boye Fere ayagite ezali dû ya confinement tango to koti na 2022. Donc début 2022. Fere Gola soki a présenté c'est-à-dire a bangaki présence ya COVID-19 yango wana ayakite bo pesa client nangai encore invitation mususu à se présenter. Procureur 4 jours plus tard à répondre
avocat ya Ferre Gola, c'est-à-dire à répondre Ferre. Trop tard, sentence, c'est-à-dire ekateli. Na niveau, il y a tribunal de grande instance ya Bobini, et si ekatama, c'est-à-dire jugement, et si salama, ba condamna déjà Ferre 12 mois d'emprisonnement. Sans que yé moko azala présent, ni azala informé, il y a sentence na yé. Vous comprendre. Alors, on se pose la question, makambo komaki na niveau ya avocat ya Ferre. Avocat, azwaki makambo de sorte que, ba enlever sentence wana. C'est-à-dire, et katelio ba pesa ki Ferre, ba longola yango. Pour client azalaki te devant un juge d'instruction. Donc, ba salaki jugement moko, or, ya motoyo, ya accusé. Donc, l'accusé était absent lors il y a sentence naïe. Il semblerait que procureur de la République a tindaki courrier moko pa Ferre Gola comme suite que à ça la demande il y a qu'à se présenter na niveau il y a juste d'instruction pour ba revoir problème il y a sentence naïe, c'est-à-dire bazonge la procès à zéro. Bonsoir maman Antoinette Kinkala. Alors, bomoni na France ndenge zalaka soki ozana dossier moko en cours. Donc, bakoyi ko kanga yo te, bakoyi pe ko sala o mabete jusqu'à date oyo et ko komake dossier na yo, date na yo ekoki ko se présenter devant Mobeko nde dossier no ebandeli à zéro. Et ça lokola ba o sali demande d'asile. Après demande na yo wana offra et rejeté yango. Au sali recours. Ce qui déjà batindeli yo lettre ya acceptation ya recours na yo. Donc au commune a droit ya ko vivre lisusu na France ti mukolo recours na yo et ko salama. Et ce qui a été le cas ya Ferre Gola. Bon, on ne sait pas s'il y a de mibe comme lisusu ya mike oyo et ko interdire Ferre abima hors ya France ité. Alors le 3 juin oyo Ferre azaki na voyage moko po na Guinée Malabo, azana show moko boy musique ya minene ya kobeta kuna, azali invité d'honneur ya munene, ndenga banego kende na aéroport ba interpeller ye barubi ke non ozana droit ya kobima hors territoire français te. Donc ozana dossier moko ya munene na niveau ya tribunal de grande instance, avant obima il faut aussi lisana no dossier wana. Et c'est par là faire appel son avocat na yaketi na aéroport, ba ebise ke na stade oyo. J'arrive. C'est à qui à good? Laisse, c'est à moi. Ferme-moi la porte. Il y a l'odeur de frites qui entre ici. Non, ne faites pas ça, mets ça par terre. Mais, oh, tu risques de balancer par terre. Non. Sois sage. Alors, na niveau siko ekomaki wana, normalement avocat ye esengelaki ba relâcher Ferre azonga ndako po se présenter na tribunal. Mais police territoriale batie Ferre minoti. Bakena na détention. Les trois wana bakena na détention na buto na ngwa lali. Les 4, les 5 un courrier et na niveau ya avocat ya Ferre. D'où amendement to bosenga oyo avocat ya Ferre asengaki po basala bazongela procès ya Ferre à zéro po baya na sentence, or que procureur de la République asala qui refuse ya demande wana oyo avocat ya Ferre asalaki. C'est-à-dire que sentence ya liboso yo bapesa ki Ferre. Il y a 12 mois d'emprisonnement, yango nde ba exécuta ki yango. Donc au moment où je vous dis, le 7 juin, Ferre Gola s'est trouvé déjà dans une cellule de prison. Bino, vidéo choqué bino. Alors, ça peut être possible que
basa la recours musu na niveau na stade otokomi nango. Alors moi ce qui me choque ndenge nini mwana ya fere ako koma tina niveau na mama na ye baka mata papa o aboti ye makila na ye ba mema ye vie dure tina niveau wana. On se pose des questions. Bon, je peux pas dire que faire hasard agressif, là c'est un peu exagéré. Vous comprenez? C'est un peu exagéré parce que à l'anganzemba ça a vu moko assez exceptionnel. Alingi enjoy, alingi beaucoup de fêtes, alingi kolia biloko malamu, alingi ba voyage belé, alingi kolata kitoko makambo belé, wana ezali vie ya balanga nzemba. Donc tu ko jugeango te soki ezali mabeto malamu par rapport ya bana. Alors, na minute tozoloba faire gola za na prison ya Fleury Merongis na 91 na Essonne. Totala na makasi na ye parce que faire azana mbongo ebele. Ana mbongo ebele, vraiment mbongo ebele. Totala na makasi avocat na ye. Soki koki kokamata mai abongo na vino. To akotika fere babomba etango molai. Bwe bana bolamu ete na poto elengi ya poto. Soko yoki poto elengi ezaka na ete. Kasi soko tali cursus ya fere gola. Okengeli mwa muke okomona ke carnet d'adresse neza plein rempli. Azana album obimbo auti ko bwaka na wenze. La dynastie. Album mutu tout abandé kozela. Et deuxièmement, azalaki invité ya président ya Guinée na Malabo. Pour asala show moko ya munene kuna. Et troisièmement, Ferré aza parmi les artistes congolais oyo azana groupe moko eza composé de plus de 50 de personnes. Oyo baliaka na simana ye. Donc société est comme brisée. Société mwangani. Boyebi Fleury Merongis ezali prison ya munene na kati Europe koleka ba prison nyonso. Avec 2885 places. C'est-à-dire lit. Oyo mutu moko moko ko kozwa chambre moko moko ko kolala ye moko ya mobimba. Statistique batu ya droit de l'homme basalaki na 2022 na début na mois de janvier que prison a commis déjà na plus de 4200 personnes. Donc ba commis double fois koleka nombre de places exigées na kati ya prison wana. Boyebi prison a poto eza pas si koleka prison ya Kinshasa. Vomesala 10 ans na makala. Vomesala lokole dika peine na makala. Vomesala lokole dika peine na makala 20 ans kokauka. Okobima nengo zalaki pokuna bato babetaka dame, bato babetaka bale, bato bakendaka ndaka nzambe, bato pe babimaka moko babimisi yo weekend oyo kobima ozonga dimanche prison makala. Bato baliaka fufu, baliaka madesu na prison ya Merongis ndeko na ngai bayebi makambo fufu te, kombo fufu kutu bayebi yango te. O loso bayebi yango te. Vungule na vungule. C'est-à-dire pomme de terre banika na machine basala yango poto koma lokola fufu me ya poto batieli yo lutu moko. Mbuma moko ya pomme de terre, mbuma moko ya pomme vert, mbuma moko ya tomate, musuni muke ya ngulu batieli yo pembeni. Ozala musulman te yango kaka. Na verre moko ya mai. Ndeko nanga Ferré gola. Ferré alingi fête. Ferré alingi ba fête à l'occasion de rien. Alingi ntaba. Est-ce que akokoka boloko ya ngolo? Tomona ki biso nyonso pe na 2007 papa Mbappé akotaka lobwako
kasi komaki makambo ya beta na beta entre Joseph Kabila na Nicolas Sarkozy. Est-ce que ya faire gola bakonzi ya Congo bakopesa ye maboko to bakotika mwana bango abika na lubwako? Wana eza ba question oyo mutu nyonso abandi ko se poser. Malheureusement naza juste d'instruction te pona pesa bino biyana. Est-ce que avocat ya faire gola akokoka kopesa makoki na ye nyonso po faire azwa mopepa kitoko libanda? Biloko wana ngai na bino toyebi te. Isengo na moto ya lali nzala kasi aza na liberté. Tala oyo ekweli faire gola na mwana oyo ye moko abota atia na mokili. Yo ndeko moto ya poto okanisaka mondibo aza mondele to mondele aza mwasi ya malamu koleka basi nyonso. Tu te trompes. Mwasi aka mwindo aka mondele te. La femme c'est une noire. Nazana nga raciste te mena yebisaka bino mwasi alaka mutu mwindo. Nzamba asalaki mwasi mutu mwindo. Vous comprenez? Mwasi ayi mondele te. Soko lingo o mona bolamu ezaka na mwasi, zwa mwasi ya mutu mwindo komona bolamu o ezaka na mwasi. Mwasi ya mutu mwindo aza très spirituel. Ayebi Nzambe. Mwasi nyonso ya mutu mwindo okoyoka kombo ya Nzambe na monoko na ye. Ça c'est important. C'est très important pour la mwasi. Spiritualité ya makasi na mwasi ya mutu mwindo. Mindele bayebi yango te. Vous priez trop, vous avec Dieu. Vous. Mindele bayebi biloko wana te. Komona faire gola oyo abandi ko ya poto depuis 1998. Donc aza mwana poto ya kala. Akoyi ko ya kosutukela bandi bute quand même. Moboti nini yango na poto penawa ya Congolais. Akoyi ko permettre na mwana na yake no bala mondibu. Moboti nini? Oui bandibu. Et puis basi wana oyo fere abimaka na bango. Bo excusez le terme. Baki mpumbulu. Basi moko banwalaka. Bamwemo bateka kuyu. Bamwemo bayibaka bamituka. Je sais pas faire bénéficiaka nini na babiloko wana. Est-ce que bayibelaka faire mituka? Je crois pas faire na mbongo ebele. Faire na mbongo ebele, faire mituka za ngo ebele. Kocha faire na kofero mile, je vous dis, nazo beta cette faire à l'équipe kofero mile na mbongo musika. Musika, oh ezago tu débattre, c'est pas parce que Kofi ataka makelele, oh mon frère, faire à des villas de concessions où vous ne pouvez pas imaginer. Tanga ke na parlé à faire on a bris comme Robert awa. Na banlieue parisien. Kofero mile za nanda na poto. Azaka na ngote au moins mon musuta kamati apesi na otanga kombote ya Mr. Mobo journaliste à les États-Unis otanga kombote alobio Alexander Mobo loba ke ndaku na pe na États-Unis muta soma ndaku na États-Unis ezali Weranson ngiamba makanda tango akenda ko zo 3 millions na compte ya fondation na ye fondation ngiama pona ba shege yangwa aprofitaka payer palais asoyeba mituka alele mbongo ango asakaye nango amona na nete na groupe mwangani ale maire na biso pesu Cécile Kienge na mawana ye ayeko benda so fali ipupa na fondation na ye ipupa 1 million liso ebimi na parlement européen bakamati bapesi na fondation fali tanga bendika aboy akimi na Hollande ake somba Bentley 130,000 euros ake alokoti ki malumalu moko boy ba allemand ba bosana ki akunde bembe moko boy zalaki na Normandie ba pakole ngo couleur ba te croix rouge ake kabela ngo docteur Mukwege na Panzi aluki ba manzanza na kitoki mosa ake sala pompe ya foko na Kingasani abengisi batu fali batombolie hero atie pompe ya foko asukuli maboko 1 million na poche wo Weranson idem
joli no kutu asale lokote wera son kutu asombela ba sege ba t-shirt a pembe asombi ba omoni terrain asombela ki bango na ba Congo po avandisa ba sege yango bango ma osala bilanga na bango te bango ma weno lo na ba kwanga na bango na banini esila kote muna esila oyo kaka o wera son mwasi ya pasteur o wera son me makambo yo wera son asali est-ce que ezali dine makambo fali pour pasala est-ce que ezali dine même na miso nzambe ba pesi yo mbongo na bato ba moneli pasi o sunga bato yo kamati mbongo wana o utiliser ngo na ba posa na yo Koffi Olomide kutu wolobate po mutu moko ta wo ebisa bino nga asomba CD ya Koffi Olomide abimisa 13e apôtre 40 euros 13e apôtre 40 euros double CD ateka 20 000 CD 20 000 ateka ye alobaki Diego pesanga 100 000 soki oteki bongo to kabula bénéfice Diego alobi te vomena teka après na pesa yo 100 000 sima ponga na businessman na bimisaka mbongo te après masolo ye na sima bayokani bon problème te après 4 semaines Diego musique aibise ke vente ya kitoko ba CD zotekama 40 euros mututu azosomba ya beti kalikila bia Diego asali yeze jeni ni Diego asala ye tangu wekape bimaki ye ayepa Diego ekumaniro wa azate to multiplier ba CD oyo to multiplier ba CD comme ça to teka après Diego kaka lenga mbongo kuicha mbongo lisolo bimiti wemba ego yokango akangisi Koffi Olomide ennemi ti ayeko lobanege petit nanga ti mukolo na kokufa komeka koya liboso ya cercueil na ngate wemba po andimaki teke mutaliaka na ye mutalalaka na ye akoki kotrahir na niveau wana siko Koffi pa ayeko sala Diego musique ayeko sala kaka eloko oyo basalaka na Koffi asali yango so Koffi ya omoni Koffi abeta ye likofi ya lisu na Kinshasa pesanga 100 000 balles nanga ti ekoma yeke bambuta baya bavandisa bo Diego pesa ye kaka yo teka basede histoire ya 13e apôtre pour Diego so albi afino bouton oteka te yo za na maison musu ya disque oyo eza renommé oyo yebani koleka Diego c'était orge so ke na ba Côte d'Ivoire ba misia mike bazana ba maison ya minene ya ba disque Dadju azana maison de disque Fali Ipupa kuta koma na maison de disque Jibe mpia na pona nia ego signé na Sony po amoni ke sans maison de disque oyo yebani o sale logo te vous comprenez donc ba masolo e yaki mwa bongo bon ngama mba fere talinga te nga za kana vraiment na musique a fere Fali na yoka te po nga na beta ka musique oyo na bini Luambo na bini Rochero na bini Bokelo Isenge donc ngai musique na ngai vraiment eza fere na Fali te vous comprenez donc nazana intérêt moko te pour na fere so ba obima abimi na ye po azala ye pe libanda na tikala ye kolobele te so ya otika na boloko ya ngolo atikali na ye wana etali ye po boloko eza na nzela mutu nyonso obo manope mutu te ozozonga ka sima boye karno etuti mutu moko pa mutu lokolo ebukani mbila ya kangio babeti o mwa 3 mois boloko ya na nzela mutu nyonso na ba inosa kutu bakotaka boloko donc na koyi ko sanzola te na koyi ko beta maboko te ke afere gola donc na pesi eka ba courage bisika zali aza mwana mobali eza na makambo ile kaka nango mais na poto ezaka so dejo beti boloko osali casier judiciaire na osenga kana avocat afere gola azala pena makasi alakisa vraiment gaza avocat solo fere gola na ba semaine ezobanda azwa mopepa libanda po boloko ebebisaka mutu boloko ebebisaka mutu soko lingo oyo eba muzindo ya boloko tuna papa wemba na kati ya mabele ye muta beta yango ya kokauka awebisa ngana na kota prison te mais na lobaka te ke yo na okota prison te okota prison na ba manière ebele
bakoki mpe kokoselo makambo koti boloko. Donc nakoki kokumisa boloko ya fere te. Aza leki na nga asalaka mosala na ye malamu, abetaka miziki ne kitoko, et en plus ayembela Kabila te. Et na omona eloko nini openda ya mabe asali po akota boloko. Po soki azalaki na mwasi ya moto mwendo, ata bakabwani, alinga azala quand même retenu. Réticence vis-à-vis ya papa ya bana na ye. Ke eloko so nasali Niki Menga mwasi ya Fali. Fali a boti na âge à 15 ans. Mais pour inutile lelo Niki a banga a reporter Fali plainte. Boyebi plainte wana so Niki a sali yango Fali a ke libela. So Niki a lobi ke lelo pena na zoke na tribunal de grande instance ya Bobini na porté plainte avec épreuve. Avec épreuve ya date de naissance ya mwana ne ya liboso. Que Fali a boti ki na âge ya 13 ans poison mikanda. Boyebi osuke la Fali nini. Mexico, bana ba bandolo bani na mama na bango. Mama, quelle que soit absence ya papa na ndako, ozaki na droit ko kangisa papa te. Vous comprenez? Wana mwasi ya mutu mwendo. Muni Niki mwasi ya mutu mwendo. Adoza na ye aboya ko faire souffrir Fali pupa. Dossier Niki na wobeta lisolo ngote. Ça sert à rien parce que na olobe na mamba Fali ya wate. Mais na pesika exemple. Mais si vous faites na basi ya bandibu, bakelo mawate bazo monoka balateli opena tenia mujahidini. Mona mundibu muninga na yo balateli onza komba penda ya mujahidini. Yala sir yandangala di twende kendo kote na lubwa kukuna. Après na suga na basali atai kafe pena donge tipe na ya moto churo ba meli. Beteli opiololo kanisa ki yo anatena na kati ya liduso mpuku boloko eza liduso mpuku bazonga basimate so koti ukangami do to souhaiter ga mwana biso ba courage azani mwana mobali azana no jeune nzamba sunga ye awumela te na boloko avoka na eve masala musala makasi faire gola azwa mopepa libanda. Voilà, chers amis, chers compatriotes, bato ba esima, bozwa tena kolanda vidéo boye ba cause nini o faire à côté li boloko. A osala ba mwa boni, ba mvula boni. Boye esima vraiment nga na komi na suka. Je peux pas ba lumière wana ezo beta nga boye. Ezo tokisa nga moyen te. Voilà, pour vidéo bokanzaka vidéo donc caméra, faut ba lumière ebele po mona na mulili. Do ba lumière wana eza la chaleur ezo betanga ne longi. Donc voilà, ya bino molobel na bino Google na pesi bino bambote belé à deux fois to ça l'émission très prochainement. Ciao ciao.